tout ça la rater le voir ba discipline musu ba obudane moni pena kino vie na yo obude me biso bongo te ngaso na moni vie kokodioko nga na vandi azo ya fona telema na tikele kiti na ndenga idéologie nako ignorer kutu te ko ba vie wana ba histoire ba sala tilelo etikala nga na sala histoire moko te kanga lokola le gamere chikap wana photo za na bato na grand boulot na pesi bango conseil bandeko na ngai to sala kaka boulot to tika biyoka yoka boulot nde tata mama musala na biso oyo so to sali yango na limemia ndeko mema biso musika o ba master mususu mona habit de confiance ezoboma ba boulot surtout habit de confiance biso to yebi kino basa bato to zwa na biso te o wana kursi to longwa wana makama ba musicien biso ba comédien basa bato to zwa te déjà nzamba sunga biso mais to tselika na moi habit de confiance muke to ba masa ya boulot to sala tena ba en général tous les comédiens poto ka te biso basala biso po ba finga biso surtout ba biso to kenda poto na banzela basi to ba nyama ti ba senzi te biso papier kutu ere moko ba critique ano e danga biso so mutalandi yango mba fingi ya répondre zana artiste te biso ba finga biso ka to sali bien na to sali mabe ezana bato ba uyina na bato ba osepela do to ana tante ke no netinga na leki ya mutu mo afinga ngana bande o répondre na na tawana ti artiste bazakuna yo côté bango kondo en tout cas sur 10 ndebo kenda poto ndebo ya boye na musalo bozo sala ndeto ibaki théâtre zaleli banda boya poto ngana côté bino 5 sur 10 na côté bino 2 sur 10 na habité bato 0 pe baza mais bato 10 sur 10 pe baza bato 0 pe no moni pe ngino depuis que na 0 sur 10 chez jengo pe na sala rien ayoka na ngate amona na ngate abunga mais bato pe ba osala effort kombe bunga te baza Maman, pour tous vos besoins de décoration, la Grâce Décoration. On a ma fête nabino ya mariage, baptême, anniversaire, conférence, pas de soucis. La Grâce Décoration. Tozana Suisse Basel. Numéro de contact 0041 78 73 52 224. La Grâce décoration idéale pour la motema na yo pe miso. Ezaka site moko image ya Congo et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu. Merci beaucoup na Balantina Bissonioso ba fidèle ya image à Congo surtout ba fidèle ya émission Boaka Ndobo puis bino matobolinga ngamoko Yvonne Niandabu na pisi bino merci et belende boza fidèle na www.imageacongo lelo émission Boaka Ndobo kande to mesana ko luka to luki lisusu na cadre ka yo luka babi banda ko madika ko maka bongo so luki to rozwate mais to sali makasi na ndenge la biso to zuye azana biso ya boni. Ouais, ça va. Miandos, looking at it or look on it. Miandos. Vraiment. Oti poto ye. Boni sang. Te sang vous a très bien marambo tout pepele ndeto yo kaka. Ndenge zalela ndeto tiki yango ça va. Maman ba tout ouais, ça va depuis kenda ki moi kwenda vutuka par rapport à ma bali. Te ça la miracle te ba mama samsupe ba ya trop kutu kolekanga. Ezaka mamba étoile na koyeba osolola. So na tangelo ba tour bana mai ba sala ngana salika de tour. Ya ba bango mo trop quoi. Ba ya komona bakutani na ba Isabelle Sadidos, ba maître Jean-Michel, ba Zangul donc Rita Zangul la japonaise, bango ba komisa avion lokola taxi. Ba Barcelone kuto auta ngola ya makolo bazala pam pam. Ouais. Bato ba olanda biso lelo babi de Londres auta kapoto ya ka tour liboso ya ki groupe etikala bon tour peu sosoye ba ye bate de Londres ki sasa ko sala nini. Groupe etikala bongo ndeni. Po erna kindaki avant kinde poto groupe nangeza ole kana couleur télévision. Erna ke yebika kandengeza la leader azati mutasala ba faire tout. Ba petit mo équilibre ba komena le kolomo idéologie satonge. Yango pesa ki keno lokola tozana boulot na biso na makila na kotika boulot ndengo na te po komboli moite nazonga ki vite fait
po tolaki na voyage Angola et puis na osala na lukela bango solution na yaki pe na lukela bango solution lelo baleka na numérique donc baza pepele baza à l'aise siko turo so na yaki pona idéologie la belle nanga on a créé na bandaki yango parti à poto donc na uta ko organiser soirée moko on invité qui Mister Siatula Lipati Meta Devos Pazalaki Caleb Pazalaki et puis petite sœur Super Azalaki na mona evena Johnny Nsakala et puis producteur wa salanga na marque reconnaissance a uta ki France na invité qui au major Zolo Bisadidi et puis ba journaliste là qui Didier Masuki na Lumba Bao donc lokola idéologie bandaki et senga no fona ya tiba koto na ina tali terrain na tala sona mo bablo comme ça mikende ni to kusala bon elo nde bato ba okama bato ba zota biso babi de londres ba osala la belle asa sali salami eza la belle to eza na wanga osala sa banzonzingi kaka pamba nzonzingi ezala ke no sangisi bato ofuti bango balikonda ndenge bazaka ofuta biso mengai soki na ye na sali film na makasi ya Nana Takaza oya kolo esepelisa ye mtachenga po era na salaki lancement ya label nanga ye azalaki prête pour soutenir nga donc atana na soirée on na organiser na Suisse au monaki ribana ezalaki na sima ya site na esepelisa donc a soutenir nga na mo bablo mswa mike oyo izangaki et puis tina ye awa pesa nga idée nga linga na sala film moko ya mlangano to kosala deux films a proposer nga pourquoi pas ndengo lobelaka vena we menea okosala histoire moko sérieux OK donc là qui logo moko pe déjà nga na vena nga titi le valeur fumant pour tout bandek déjà ko solo lango il fallait que via comme histoire wana mais azaki na déplacement lokolo nga na ye yango to salika idée ngona laki nango to sali histoire moko ya sasa basenzi to teibana na biso ya kini ndenge basutukela ba garçon en poto ndenge ba garçon en poto basutukela ba fille ya mikili to yebisi bango bolingo eza partout soko zana bolingo na kini salango so pe bolingo na mikili vande sango zala na voie normale ezala teke olandi pona intérêt moko boye nzoka love eza na ngote lokola biso toza katsa ba faire yango yango to bimisi yango. En tout cas c'est bien parlé mais na we baté la belle siko idée ya de Londres ça la belle eza manki ya nini to bénéfice ni stinzo pena lelo au décido ça la belle na yo izaka amour à travail na ke kuta langage mona mikilike poteza cimetière ba artiste parce que pona souci ya langage wana ressuscité to bomango to kundango to laksa bango no biso ba o toza na étoile et toko kufa lelo te toko sila lelo te babiloko wana babiloko bato ebele wana bakendaka ere mosusu bayaka wenge bafana ba o baya wenge bafana basalaka yango kaka po ere mosusu sentiment to master moko azalaka nga mpe nasala mais ntango ase retrouve na mikili amoni ke no mpo na ngai awa makambo bango esili nango naza koluka nzela ya poto akomi akotini na nzela ya kayu atiki ne bulo mais biso na nord tosala effort tokota na nzela ya kayu et puis bulo na biso ekufa te na souci wana yango epesi ke no bon étant que artiste de naissance namoni ke no langage wana ezodomine fo bana mai tozalaka na temps na boule na créer na bandi ere na bandi yango epuis bato ebele basoutenir nga bato lokola boss Adamo oyo ama Christine basalaka te mais nano artiste comédien a organiser soirée te babengisaka ya biso omona générer lolendo ya Doris a organiser soirée moko boye ou bien Tony Kisema salisi fête moko alingi na fête wana abengisa ba artiste nda abengisa msusu Janify ou bien abengisa Mister c'est tout là abengisa muto ya lingi aye fête na marka ko animer ou bien abengisa maître Pai ou azap grand prêtre na biso vienanga ou asala biso ozo comprendre mais que label ou artiste comédien sali ata on akini na salamati donc ce lobby na zuba soutien ya bien pa bato ba moni ke no musala na biso lokola ba mama Chantal la couturière ba lingaka boulot na biso ke liboso so ba moni ke mo ba paquet koli na ko comme peu producteur na sangisi ba master mususu na ndenge sko ya vrai sens po o to sali a izaka ba aide ba edinga itange ndeko na bango lokola Nana Takaza na simananga na alingaki na sali loko mo ile ka pa na ye nde na sololi na bango na sololi na ba esprit d'amour kanto ilongi ya feti na sololi na ba Teresa ba Suzy Bantu ba petit na ngai
sodi ata maniata bato ebele bamakaya babidibidi bamamaida tosali na bango. Donc ezala ndenge nini obengi artiste oproduit oye okende yango na esepelisa to ndenge te normalement soki pake ekoti namoni keno mwa oyo po to bateka su CD te makambo se ekufa nango ekoma mamba ofele CD yango ata ndenge ekweyaka nango ekomaka 1 euro mais lelo pene ekoma pena net ofele. Donc moi mutu abimisa bagrand lara akende koproduire bacd bani eza lisusu te na susi wana kaka ekotaka ata na net na bavie wana mosu ekobanda kozonga moni mais bavie eza mpa na oyo te eza supa motu nayebi te eza eza te tosolola kaka eza makambo ya contrat songa nasali boulot ya kitoko bato batali ebele ya kozwa ata 60% biso tozwi 40%. Pourquoi na susi ya boulot nga ata 20% ne fils keke no visibilité ezala et puis kombo ebunga te tokomobunda ngo kaka mpona kombo et puis histoire ezala kaka mpona nord bato bakoma koregrete mais bino boye kote oyo boulot ekufi vomi ozonga no kuna mais eloko mosi kunga namonaka fo bango baka na besoin tosepelisaka bango mais bango balingi kosepelisa biso te yango moni esepelise ye balingi kaka tosepelisaka bango na boulot mais bango balingi kosepelisa biso te nga de Londres depuis kino olataka na poto depuis kino vivaka na bakode ya poto na vivaka na bakode ya poto na barelation na biso bato lokola barita zangu la japonaise nde tobandi koloba babanda kosoutenir nga depuis neloko te bato lokola basere na nga Isabelle Sadidos na maître Jean-Michel baza bato moko bien mais baza na hésitation ya kokabelanga aza ne bien mais azo hésité omoni eloko yango omoni filme oyo ekosala nazosala effort bato balongola complexe ya poto eza bien mais eza ndenge bato batiela yango na tete te keno so okomi na nord fin du monde obongi okomi danse non eza mpe na bato balaka na nord azodépendre mpe na kini ndenge bato ya kini badépendaka na nord non mwana ministre te nazoyebisa rita azaka na mikili mais maire na bango atindelaka ere moko balare na fin du mois me ngai nazoyebisa ote maire na bango aza na ba 4 palais na lemba wana babiloko wana sikoyo tolakisa keno bato ya nord baa na bango bato ya kini mpe baza kaka bato ozo comprendre yango oyo zwi d'ailleurs moi do non mon possible mon ani ndongo décourager biso po to kende te dino lukuni oyo kamamba boy franchement moni masolo ya mikili eza lokola masolo ya bato bakufaka makambo ilekaka bato na sama bele toyeba yango te fo yo dayeka po ke odécouvrir donc nga nakoloba biso mpe tozalaka koloba ngo so moto ayebiso kino mikili ya pasi omono réponse ezala ozalaka so eza pasi kasi mpo ani bovandaka kuna boya awa tovanda donc susi ya bato to elaka kende odécouvrir tokopekisa bato te biso mpe toalaki na susi nango lelo tokomi kuna tokomi tomoni baréalité esali mwa bien mais mutu na mutu aza na étoile na place babomaka mutu malamu mpe azangaka te donc place pasi ezali mutu mosusu mpe na se ya pasi wana akobima ocomprendre donc tokoyebisa bato te ke non kokende te bato mosusu mpe avivaka na ngola mais soki otali ye grand prêtre akosakana te mais sobanga bamajor zolozolo bazali bato mwa ebele bediki mbukusu etiki mbukusu pito bazali mais yo mpo kotimba mwa masolo yango ekokase bango mpo baya maninga na kasho sunzi ata osenga kuna na ndimi te kosenga yango kasi yo moko olobi baya baninga na nga ni masolo ti mwa te koye nga kutu bakoyede nga bayebi keno o mutu na biso totya ye po alobi soki esimbi tokolia ensemble mais mo nakangeli producteur lino ayebi keno bango balia biso tro tokosenga ebele soki aboyi avande mais oyo aza mutu na biso eza iloko ya ndako ocomprendre grave eza te ndenge na kolela ngo lar bango mpe bakosepele bando betelanga maboko na coin keno wana mutu na biso simbi ya kosangana te mpo tala kutu nasalaki boro me na ba 3h du matin mbila ye kokata mpo makelele elekaki donc ezalaki na Lausanne na Suisse en tout cas elekaki très bien na salle Kipwanza si mpo na Suisse nalaka nga moko mingi balaka libanda bango tu bayaki wana bautaki France mbongo te me na bien koyeba kaka kosolola so anga na larte biso artiste to anga na larte nautaki koexplike ya Mister Siatul azalaki Denise Chipaka Lipati ezalaki première idéologie donc
donc bandeli quoi fond de démarrage na ya idéologie elle a première pas na solo la na mona avec non tana na boule boy na fongoli ce plan boy na grand boule boy tout ça ndeni mais na grand boule yo yebikaka ata mon petit na ya parler so ngo salo service ata mo koke ozanga te lokwa bato ba utaki loin moi dokis et puis ata hermo bon ba ekoka izanga kité mais na ko lo bango te na futaki bango deuxième sortie to sala ngona ki sasa to ozozonga na wana to tigela nzamba asala kidepso na zawa mais makambo na yela kizala na mutuna ngana yake ko sala wana te na yake na tidie terrain na luka na yeba ndeni to kusala mais lokwa sina tidie terrain et PCP kitoko so nzamba ozongisanga po ngana ko lobaki na ozonga mona lobby na comité so nzamba ozongisa biso mona pe na koza na bula ozonga mais na kangami kotoyo na moni que no jemo ko pe ko funga malango kotoyo po mikolo fabrika sa zolo ba oyo j'ai. Oui, ça j'ai. Merci beaucoup, Bandeko Baolanda Biso. Bateau Bazan à Suisse Basel. Moi, décoration à bien, fête à mariage, conférence, anniversaire. Vraiment, la Suisse Basel, la grâce décoration et pas maman Nico, la grâce Basel. En tout cas, la Suisse, c'était dans la Suisse, d'accord, la Basel, donc Suisse Basel. Ah, vraiment. Quand on a en français, quand on est au Banaki, ça, na Suisse, na Basel, maman Nico, la grâce décoration, à Zawana, et puis on a vu ça à Toz en France, maman Nico, na docteur Jafar. Merci la confiance au boulot, ça, on a vu ça en tout cas. En tout cas, tu as de comportement poto, mais de l'autre, tu as ma sola artiste, na poto, et cimetière. Tant que de l'autre, comme qui poto, parce que biso pemba, bosoto yamba, depuis au Kindana, Ningozoya. Au côté d'artiste ndengeni. Pardon? Au côté ba ndengeni ndenge ba vendre na poto ndenge ba osam sala artistiquement bazan ndengeni. Tu mais ça va. Ça va. Po ba tutu baza ko ba beta masolo na bango. Po internet ezwa ki valeur po na biso. Soki ba fingite ba kumisi. Masolo ezalaka na net yango na so ba fingite ba kumisi. Le parti ba apo ba artiste ba komi belé nde makambo internet ko finga na okumisi komi moi trop donc c'est bon. Boulezo kende bien ba tutu ba lamuka ki. Bato mukili kaka bato balinga biso te bazo finga o balinga biso bazo encourager kono ba artiste bazakuna yo côté bango combien en tout cas sur 10 ndebo kenda poto ndebo ya boy na musalo bozo sala ndeto ibaki théâtre zaleli banda boya poto ngana côté bino 5 sur 10 na côté bino 2 sur 10 na habité bato a 0 pe baza mais bato a 10 sur 10 pe baza bato a 0 pe no moni pe ngeno depuis que na 0 sur 10 chijeng pe na sala rien ayoka na ngate amona na ngate abunga mais bato pe ba osala effort kombe bunga te baza na lobi na yo mais bani te banani bakebo mais oyo yo omona ke no akenda yoka na ngate nde 0 sur 10 mais o kombo na bango eza sala effort azala na actualité abimaka nde aza na 10 sur 10 mais yo la okota net te makambo to ezana ben ouais bon mona bango ouais makambo na biso to ezala na net tout osala ezala ezala publier na net regardez ba relation ici ko na baninga no bazaki kitoko prévane na zala na bango tous les jours depuis na yati lelo to zaka na bango so moninga ka omona ka na zana artiste siko na zana esprit d'amour pembeni ouais on a lipasa nazana esprit d'amour R2 elie elingai okoti kelanga momi na chambre moko 1 mois to pesa na mikongo esprit d'amour ata Barcelone a séduire yo zéro azwangate théâtre pour na changer babakisi mère ngai mutu moko pour na nga na sali mikolo bo na mona niti bo komisa nga mutu a 20 ans nga depuis na ke poto na ko 3 ans te ce sont né oya kozonga rato nakendaki mikili na longwa awa le 13 mars 2013 nakomi le 14 mars 2013 jour ya Saint-Valentin bino bozo sepela bakangi yo koto na coin mbanga bakangi yo koto mayuku bazerki ngaba bato ba osepela on comprend jour ya ba mourir on na koma nord eza date historique on comprend. Après une année, na yekini. Na salaki une année 6 mois na ye. Na sali awa 1 mois et 3 semaines na zongi. Na sali kuna susu une année na 3 mois na ye. Donc na image à Mikili na image à Kini.
et puis na nord na salaka une semaine te sana bouger soki moi manœuvre 2 semaines na za na Suisse mais na bougaka anytime sala na ya boulot tobi makana boulot bon musani na kendela kuna théâtre gati to bouger na poto OK mais chaque jour pour na mikili moi ba manifestation za la moi trop okofanda ka bona occasion eloko te oliboko yenga munene na fete langu bon na fete nga loko liboko ye munene na bengisa jani bon loko nga mpende munene na bengisa de Londres sentiment no ka ndenge goya o moi poitrine mati na bengisa batutu oyo lingi to bimaka to buja moi trop na ba fête na ba kuna izo futa nango par rapport à pour tout la bino fele par semaine faut botter so pièce c'est capote total kasi na internet pe batala ko fele batala ko fele so bete o cheka ba credit o bete o kota no fele kasi bro wana sikoto baba moi bénéfice za mke po faut cha credit. Le groupe Salongo Zoko ça 40 ans. Nazaki na papa Kwedi à peine temps na ya abia yebisa petit wana aye alukingate. Papa limbisa nga ponga penza wana ba père na kana respect na bango sona langi na chapeau na longoli na gumba mipore na kenda poto. Na luka ba mère na nga na kenda ko luka mama mabele tina Belgique place avandaka. Na luka ba ancienne na ba ancien tout na marque à reconnaissance. Te nga na kenda na nenga théâtre te batutu ba yebi to ko sala ba publicité belé te sito loba na kenda na nenga théâtre te mais nazande comédie grâce à boulot na ngande pesa ke non na leka banzela ngutu ti pesa ka ke mais non source zande théâtre mais na kenda poto na nenga théâtre te mais logo la mukile te mais logo na koma ki kuna bango ba yebi te ke no makamunga na kendela na kendaki na makamna na banzela na ngamususu mais musala na nga où esali que no batu ba découvrir nga monde entier banga isa théâtre tango na komi na terrain fona luka ba doyen na kino pesa bango mombo te keno mwana bino o bino en subu tikaka te abimana eza na ndenga ovana poto bakinda vanga kala eza na ndenga kotala na bulo yo ebike no biso kutu ba petit demi ba gondo tozo wele bonga to wela ba télé em supe télé na ba quartier za na te bo kiner msupa ba bato bo ebike no bato mbongo wa quartier et puis bato mbongo ngo TV à noir et blanc ya 14 pouces pour bouger la groupe Salon. On comprend. Donc bateau ba l'accent zela toko ignorer coup de tata lelo yo comme grand prêtre bateau wana photo za na respect na ba. So toko za la rater le roi ba discipline musu ba obudane moni pena kino vie na yo. Obude me biso bongo te ngaso na moni vie kokodioko. Nga na vandi ya zo ya fona tele mana tikele kit. Na ndenga idéologie. Na ko ignorer coup tout ko ba vie wana ba histoire ba sala tilelo etikala ngana na sala histoire moko te kanga lokola les gamins de Chikapa. On a photos dans la bateau, on a grand boule. Vous comprenez? Bateau, batale les gamins, les chicas, parce que tout le monde a un cocodio, un prêtre. Vous avez que de Londres, il y a des acteurs, des actrices, des actrices. Il y a un moni na ye pour na bunda, tout ça les logos, moko mikilipe ye babango. Mais moko bazo ye bape bango. Ce qui kaluji les lois l'équipe, amona que nous on a soldat de Londres. Ce qui petit nanga Patrick Ngamba leki ba yebi que no soldat de Londres. Ce qui petit nanga Pichu de Panama leki. Donc e bandaga male moko mi baleti bango tu ba koyebana. Ata biso to leki pas mettre paille. Ba yebaka ba tuté mais to zana kata ba 100 quelque auto bima ermsu to saka ba 20 ba 15 ba 10 o ba flasher makasi. Musala na bino ne to yeba bino meske de Londres zana ba to musala pembeni te tonde. Ba to musala pembeni te ngolo. Ba to travailler dire te tonde. Bon, mon série na biso ba télé la na troté. Mais les lots comme na ba 100 chaînes à télé. L'état yo zota la côté bango ba oleka côté ba tumsu ba oleka côté bo donc. Oko sala pe inane otala ka bango te. Do oye ba bango ndeni. Biso ba ba yeba ki biso po ba zotala biso ngamo pe na osala effort na oleka. Nga ming théâtre te mte bimisa nga ba émission. Nga bana série na bima po na makamba bilamba ko sona na ba télé po na bilamba. Ya ka ndena za osona na ba émission. Na ko lekere msona semaine à théâtre une fois na l'équipe émission ata 3 fois na semaine batu bachenga ka keno amasa monga comédien lobela bilamba le kana be émission on comprend faut que misala biso to misala ki bango ba faut ba misala po ezala bien net ba petit nga na auto tangela bino batu mso ba yeba bango pe na théâtre te mais ba tali bango na be émission pe façonnera batu trop mso azu temps au la télé te mais era koti na net atali émission oh garçon na moni moi deux fois na bani na yoka yena on tango yoki ou bien au baye ou bien au sepeli.
on comprend donc faut bango mo basala ngana na salle fort na uti nord na ye pour tout ça na bango film mais yé moko pe et après faut ami salade okabola théâtre ya télévision za ramsusu nzonzingi za ramsusu ope bote nzonzingi za ngana na groupe na ngande na groupe na ngai quand to pas na groupe na ye et sobe aza na groupe na ye ba masa musuba na groupe producteur na musika tali que no acteur yo a jouera bien soki na sali histoire nanga soki na chiye na kati na intel wana oya boy a créer ndenge ya mona batu ba jouera bendi bino wana ndenge ba misemba ba featuring donc yango pa na biso bobenga ka nzonzing ensemble ya ye nanga na yo to sangani bato groupe moko te nde koma nzonzing ya nango terme msute bato ka basangani ba uti bipai na bipai basangani osala ngo ndenge mususu obe biso totala kezaka ndenge mususu po osala ngo esprit ya l'art et puis esprit kende libanda eloko yo osala ngo na mia na eloko osala kotonda za ndenge moko te Soko maintenant soka émission to so amasona le betem don biso no lisolo awoye yo rozonga na yo parce que za susu awate groupe etika la ndenge ni bazo continuer ba tournage bo sa pièce mais na salaki déjà moi ba inane na ndambu libanda bango batikalaki basalaki effort balekanaka en tout cas na tête na titre ba sala te pona ko kuta bango déjà na plan ngo na zutango tuna te ponga déjà na yaki pena makamso na mutu bango ba sala iloko ileka na kini ngana yeko sala iloko e banoleka na libanda sala ekeka libanda moto sana bango to sana bango we na kota ki pena o bango ba sala na kini mais kabeli bango groupe tonde tena ko kabela bango te ya groupe na ngeza œuvre nanga bakabaka œuvre d'esprit te non koyeba te pona tuna ke no kombo nango nini pour na ada na makambe belé na tête si bon que no bon to sala boto zong sa boto kinbo pona récupérer ki petit DiCaprio ayi pas na ba faire wan azala ki ne kaka bino ne te o alongwa kite DiCaprio azala na groupe ya yemoko bon lokwa bino ka boza esprit mabe bolingo soutenir batute nde loboko moko sokola fasta kokaki souté natali ke o apeti nanga ba petit mususu ba esprit mabe ya borgeye bazoya ba ocha bango poa balinga ba étouffer petit zalate ngalo wana za foazala ya on a récupérer petit et puis azana mouvement nanga o ya kin na babloka nord yepaza de partout ngana ozala petit na ozalaka pour foazala aza petit moko très poli azaka reconnaissant na ba vinde biso to reconnaître ba vie Tingo sala parole na yo ka kolinga mamba bilamba osala ba boye yo mingi ka petia badika to tuna nengo wumeli mwa libanda pe mwa inaniza ebele oko changer rôle to zaka na rôle moko biso ba pesa ka biso rôle ko pesa rôle to ba pesa mingi ba otala sko o ozala l'aise so ba tsenga mutapusu ba munanga mutapusu moko trop stema ya to pakoli makalo munanga ke no na liboko lemba nengo zo bendela pusu difficulté nini etikala mais so etika li bien pour na sala kangwana msu bien yango na eto yango na utolo ba nona biso ba pesa biso ko pesa tout ba pesa ngana osala mais o ba comprendre que no azana facilité osala ngo ndezala ka moi trop de Londres le na capacité à musala na yo mo yebi ke no nga de Londres na betaka boy mais so na zate na place ba tianga de Londres ndi na zate ba kotia na ba ocha kanto direct donc yina rasir na pe na tigela brassard donc yep na sona lali pongi donc ne ba ba j'ai confiance donc er moguto obi mwana nga moko se asala confusion mwana oyanga olia yambanga yambi nazo ebisa ko cha unteza blague de lo na ebisa to vandi bena biso de mona talinga atali akepa na ye na ebite aya a ropo mona tonde pour tout ça peine so lingo mona ka mo flash aya. En tout cas, merci beaucoup de Londres. Oui, batba ça va théâtre na Kinshasa pour polémique et ça marqué surtout internet ba biso ba kolo polémique mais à part biso ka imasa Congo tout ça la rara otolobaka. Oya komi boye mo marambeleki mo ebele sima na yo po tali oyoki. Tango yo kutani pena baninga bo solo leni. To bo wana za ba distraction biso tuza ba artiste to ko taka na ba bêtise wana te bato libanda ne fo ba lobaka na biso tango mutalobi ba muni ba blo na mso edara biso so pe ba critique ezate ba effort mso uzalate so ba critiquer biso zo mona que non il logo ba lobby so na sali yango mso o sala moi faux
donc na sala ngote po bato ba na besoin na ngote bon er moko ba critique ano e danga biso so mutalandi yango mba fingi ya répondre zane artiste te biso ba finga biso ka to sali bien na to sali mabe ezana bato ba uyina na bato ba osepela donc to ana tante que non netinga na leki ya mutu mo afinga ngana ba ne répondre na tangana te ezo edenga kutunde nga bato na ba edanga donc nga fo ba fiti bazala pour nous sentir que non naza tout nazalaka fo bato na bazala pour eza biblique nzambe mutasala ba jaloux et puis ayebisi biso kino photo keba na ba jaloux donc soki ezalaka te nde na balinga ba chango te na bible banguna ya na bible munguna na weza nani et puis kutu balobi mutako bomayo o boliaka na ye mando kinda poto bokana na esobe wana zino lukuni aza na Paris zino lukuni azaka muto atala bino atuka za mama zino lukuna aloba zino lukuni avana na mogani fo bato bayeba tango zo bwaka mutu fo ba découvrir yo zo bwaka mutu neto zo banga ba ocheka ndeni fo bwaka ndenga na bwaka rita zangu la japonaise wana ya sepeli o sentir penage no tsoko sengi efimi mizo bwaka zina lukuna mun mutako fasha mais ça c'est quoi dit kubwaka nga so toujours bwaka na okangisa non na zo expliquer fo bwaka muta sepela o libanga bafutela ngo tango bwaki mutu boyoka na pena nesobe bokoma ba mi bozonga li na bino bonga nesobe tozaki na problème wana meilleur ami ya idéologie to banda ne pas mettre paille biso to voyager bango balongwaka batikali mutu asala ke no na zonga kini ezaka ye azako benga tout le temps na zonga na rejoindre bango na groupe basalaki après ngana eto lungwe to sali groupe na biso après ngana yende to palangani na ndenga idéologie na biseke no yaya na ko mo peser mo atro ngenge matina mikili ozo comprendre il faut tikala encadrer ba petit nga pena salelo musu po ba petit ba chômer na ba parler toza donc mutu oyo soba yoki la oleka ngazati donc soka za na problème nga na lobi direct ayoki to kobona peut-être air tout to benga na to sololaka donc soki na ye ayeba ka programme to za na ne air tout très bien ba organiser nga ko to match yango nazo profiter na remercier petit nga papi Kader la die sobe quand esprit d'amour vient nga Johnny Tsakala Dadi Kitambala ezaki apé déjà na musika ke la belle zoya bobonga ba yango na mo la kina ko magamba kuna bango ezalaka kino ya yanga na zoya basalinga surprise ba sololi na bato lingala facile kino photo yamba mutu na so za bien solo la bien po bana msuba yaka kaka mena ndenga kunda bato arkuru dimba inaperci la distance ba yamba ki pasa isa ah ok bon ezana ngoma bete ça isa mta yamba ki la duchesse baza famille to abandeko po mona kino biso to za ka bandeko menga siko ba bibi kino non photo ça le plaisir lokola zalaka mura foot to bete na ibale et puis nzamba sunginga na bete loka bobo bobutaka oh faut se pelate bato lingala facile balobaki moi trop na eba tsenga mikonga abi bozala calme ba ozeloka barça di bobo bobutaka iloka chimite ya centre babina na ena bloga mindele en tout cas ça bloga mindele merci beaucoup na grande encore benga biso merci beaucoup partenaire officiel ya image ya Congo mabanga tu bato babwaka yote mabanga tu lobera taki na la zamba lelo fo ebima Barcelone d'Angola ya merci beaucoup vraiment na Angola to kalisima na fani na Ilia Kabo tozoya déjà tozozonga ka iska tozalaka vraiment 2006 pardon makama en tout cas il y a Kabo ezamboka na nga ezesika na fandaka naza na ngana vaidad bana ayebi mana fani mbala nazo zila oka ya tozonga mbala moko bana poto basepelaka na biso en tout cas grande soko tozaka na yo tisiko partenaire officiel tozana mama Nicolas Grace oyo aza na Suisse Basel na bi bientôt na baki Basel le bi Basel la grâce décoration oyo kaka na numéro wana d'ailleurs totie benga la grâce décoration pour na ba décoration ya bien merci beaucoup na docteur Jafar mama Nico na France Zino Lukuni yo yebi papa chéri na France comme ça mena linga la facile tozana bino mama Nico tozela image ya Congo ya Suisse toza vraiment motema okitape tozela ndonanga na CP déjà ndo ya mbenga oza invité nanga lelo mais Maman, pour tous
vos besoins de décoration, la Grâce Décoration. Pour ma fête nabino ya mariage, Baptême, anniversaire, conférence, pas de soucis. La Grâce Décoration. Tozana Suisse Basel. Numéro de contact 0041 78 73 52 224. La Grâce Décoration, décoration idéale pour notre thème na yo pe miso. Ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu yo amutu nanga parler na grand boule. Merci nous avons invité na mais mama Blambo tika. So tika en photo so na bina tika bilamba na bima kinkonga yo vana ngai. To vana no kinkonga osepela. Bilamba fo ezalaka d'abord bilamba ya rapona ko batela nzoto. Toko tambola kinkonga te nzamba ebi po ani abwaki to bomba. Bilo mso za na nzoto bako talaka ngo deux fois te. So tali yango moniki non on a résisté à te. Obano bomba mabala batu so tamboli mutakala batu bando kimona nzela. Somona bat bando finga yo banzoto mususu bomona ngo valeur po ebomba na bilamba so moni yango boye. Versa son dirait hein. Dino ko mutaiba mo ba griffe mo mingi. Non. Ava mo makasi kotana zino. Non, versa c'est ça nango ati. Voilà, on a biko ya comme n'aura bilamba ti. Biko za super ya. Siko na kini kutu zaolo bela griffe. Bongo siko to ke nord place balamba. To ye comprendre que notre saleli bato na publicité trop. Siko to comme na makambo ya biso moko. Trésor Lwalwa sali marque to lobeli nde biloko ya bana Congo Trésor Lwalwa to kumisiye. To kumisa ba paya te po ba yebi yo te, ba ofutu eloko te. Mais ngana yebi ke no Trésor Lwalwa sungna lobeli bato ba sombi trop. Ata lelo te lobi te po Trésor Lwalwa ko d'abord mwana ngamoko. Atanga na damete a mi pesa ye moko. Donc photo lobela bato mboka na o préférer na beti na nga ya bino mais na masqué. Comprendre bana maliboso na olbela master moko boye mais na koma na nora benga ngate so na benga ya mbagate na bi bon c'est que za fentenga lwa ata lali talaga elo wa salanga na anniversaire ndoina e auto beta match na 13h na 15h à vol pour ya Suisse fatigue na nous allons so beti bali ma respecter na père na e à vol na 15h en tout cas donc photo lobela ga do bana mboka photo la ta bio. Vraiment, l'IRA bio na un plus. Avec ni remarqué. Marqué poissonnier, ça comme na Hervé. Il y a on a ligne 4, baza. Franchement, on a un plus et pas awatoza, babi pondu ya kisasa, mbisi ya kisasa. Na ma écoute que ça mikolo bazo important ngozo yinda mabekuna en tout cas et pas maman Nicole na docteur Jafar surtout moi kadina bosana te mikolo pe to ana agence moko o soko chelelo komi lobby o chelelo soko lingi pe vite fait kana minute o che et pas ya Global Express pas Patrick na kata Château Rouge wana kaka donc bana mai tutuza na wana et à part pas na eto zalaka pas désolé quoi désolé à London City soko che donc ata 122 colis au monde a ta bouton au limoté donc Global Express Patrick donc il y a associé en colo alinga kutu maboko milaite po maboko milaye bomaka donc Patrick na Château Rouge wana Global Express ko tindala rotindi forme dona ndenge olingela ndenge komel comme na suka de Londres bato basota biso ba bi déjà que de Londres penda changer monde quand de ba yo kolo ba comprendre penda comportement poto makasi kimia tendresse, brutalité, kolobalobe dimné, le roi Barcelone, bouzana batu te karama tumboli, na habité trop d'Angola massas. En tout cas trop d'Angola mais ban Angola pe ba otala yo ba Claude Mbaya bo ba mana Fani bati ya Anna na sapo. Angola na pesi mbote. Na vela nga za ko kabela nga sana senga ye Mamadou Arisho ya Bibi Chamala na Purvier, boss Bosco Sakata double boss na vient sur des Kabushkop grand équipe au Simbi Angola
petite sœur propre Denise Sandrine la coréenne moninga ya Gisèle Bongi Fatokoyama Jocelyne Madiana mwasi ya pembe tina kati tina kinku pembe na pembe sentir peno la muki bomoni mwasi pe niveau pembe wana donc voilà quoi donc pour na ngula basi mingi balagala kwa babino boye mpende couleur d'origine bakata suki sexy en tout cas ben ouais on a boulot na biso toko ignorer théâtre to komi ba ministre lelo théâtre uzala kaka faut uzala yango nde sali kino batu bayi ba biso na tika ngona koma nani na kitata mobimba boye na banda na koma su maçon pona poto pena kina oye ko la ki peintre menete simba pena penate na yego li ki peintre na sali pe cours ya aide cuisinière na sali susu nettoyage mais mon ozo sala ngo kaka mais ozo bayi mais théâtre soko kotika mona pinado sa banda skantu se kotika ya ngo bato mona muta skantene manka batuti bato baya ka skantene mona ka quand mona akotika bo mona bosa ni skantene faut za la théâtre za ya biso malgré na yako banda ona ki mukolo mais na comprendre que non ezaki boulot na biso réserve ba biga silembi ba masa nga ba Sami Cointreau ba Kujodola ba Papi Kulambi na Londres na pe mikolo na ser na biso mo aza coach na kata London fala ya ba transférer na Angola coach donc na mboka ya ba Rita zangu la japonaise Rita lubia osala jubilé faut ba yemele 3 nzembo ye moko api ya clôturer mabangi za la soute na yebite soka kokoka po ya loba ko mona bosani na ye mona musicien biasika bimi oh non bon ya bo anga ya suka yerba obwa ki bo mona akepa Sylvie Kabe ya mama présidente oh non moni ndeni ya libanga ngoza bien te ya bo ka nga bien te ba bo ka Sylvie ko lekanga allez babandeli su libanga de l'homme pas makamla yo mokondo sala ba skantene ba nyene rôle neti ya nani yango pena yo sala lelo ngai batutu ba jouaka bien net Jani pena na zalaka fan na ye numéro 0 nga pena na ba comédie tu bana mikili na ka fan ya Jani Sadido sezo bima me bandela Sadido sinde bobosani ya maître Jean-Michel mama Isabella Bele moni nze mumba emaka Isabella bella ya vena biso ya asaka kongola ngambuto ya te ya awa komune za sona ni vena biso Isabella bella oyo binaka mama Isabella Sadidos faut ba mesa na so moni moi so niveau azongala na ebite ubi azamona kaza mami wata to aza voisine ya Sirène lo ba uto kokata ye sika na licence ya mofude bato mingi babima na baliki mais Isabella Sadidos ya bimi na licence na ya mofude vraiment donc niveau azongalela soka za mona kaza mami watate voisine à Sirène bato tala na poto bato bazolanda yo na monde entier lelo simbi otai penda caméra opesi bande kono bartiste ba na poto conseil na pesi bango conseil bande kono ngai to sala kaka boulot to tika biyoka yoka boulot nde tata mama musala na biso oyo so to sali yango na limemia ndeko mema biso musika pour ba master mususu mona habit de confiance ezoboma ba boulot surtout habit de confiance biso to yebi kino basa bato to zwa na biso te wana kurti to longwa wana makama ba musicien biso ba comédien basa bato to zwa te déjà nzamba sunga biso mais to tselika na moi habit de confiance muke do ba masa ya boulot to sala tena ba en général tous les comédiens poto ka ate bon bazala kuna déjà na yebi kino do mundele déjà sa discipline ba tete na biso surtout so na biso anseluzulu ndenge atamula na mibeko ya mundele o comprendre te ayo na makasi yo tala te so na biso to la richesse auti ko zo trophée na États-Unis grâce ka ya ba net c'est ba boulot na biso to sala donc to sala ka boulot mais uye kutu ba koma obenge Fantomas donc anse Fantomas boulot so ekola ya kosangana te bazigura bazakuna ba fatu miracle la patronne non akena kuna balate
akendaki nde po asala botanique na ndenge idéologique non mwana epesa vrai ye abala te yo obalisaki ye te me koloba eloko oyo oza nango na nuance te beta oyo oza nango sire nga nazalaka na bango we do maza abala auto non meta mobali nde mutu atindaki ye na poto mobali na ye masa na ngai Roger Nzimbu Mosolo ye avandaka na Ngola o comprendre nani mosalibala soki mobali na ye akobala ye me nano abali ye nde te na bolingo yo ya mwasi na ye nde atinda ye na poto me nano abali ye te o comprendre est ce que yo soko boti na mobali nde bobalani bato ebele ngai na yebi babota mpe badebana me babali bango na mobali mosusu mwasi moko mpe abota kote moko babali ye mpe na kote moko boye kobota eza nango kobala te me nalobi te ke no ere mosusu na odimine mwana mai te me nano babala na nde te me babota alingi mwasi ne tro atinda ye mikili général lolendo mpe azala na mwa baconfusion o comprendre bamaxi mpe baza kuna maxi nde moto babalaka ye me bakabwana na mobali akóma na banzela na ye maxi bondowe banani sere na biso oyo nani spaghetti aza kuna na Belgique love mpe baza na France super nde petite sere propre oyo soki nabengi ata fazaki atindelinga mwa nuance nani mere valavala tala kutu ye pena ya fete ya petit depuis ba London ye moko aller retour azwi na ba chambre ne ye moko sans a déranger ngai on comprend donc toza ebele biso pena lisolo le kabi ba masa na nga po Firenze baza kuna Sami Mokili baza kuna ouais yango pena na bosa na pena na bosa na grâce pena ya fait na so papa Edi Kilombo nde ba comédie ba koma ebele na poto ebele grâce ya papa Edi Kilombo nde kuti mibali na bonde batinda ba mibali bobala bala basi kuna babenga bi nga na zolo bano pona na ngosiri grâce net ngai moko na zolo bano avant que Mikili na se retrouver na 3 visa dona kata 3 visa na oya Italie papa Edi Kilombo salela ngo sana pesa ta $1 ata mbongo photo na pesa te faut tout na ko lukozo kana donner so grâce Edi ya papa Edi Kilombo oya Mambelo nde ba comédie ba se retrouver ebele na poto do titre ko kufa vie wana to zalaka reconnaissant na ye papa Edi Kilombo donc yi to benga ke diable suka do yoku to nengo zana ka soko zolo ba mwa 3 lingo kangso muno wa ibiso ka kino yela nga passeport dom na lila zali pordo oda dom na lila bi wana masolo roboso wana vena nga ya parler président dom na lili président dom na ko ya terrasse sok na zongi to ko mela place na soto ba ya wana wana vena nga ya parler sok ba makamso za to na nga soto kati camera to nga na kuzu na franchement ba no besi na ngo to tika de Londres te bi ka oti poto ba te bele ba otala et de na image za Congo nde ka kezala ka bo ndo bezana na ombo ezana ngo ambiance émission to komi na suka est-ce que de ndo ko zong sabso na mode de l'homme d'actualité te bozala ga na oya sika ouais wana masolo ave takingati est-ce que soyo kasta kinga lobi azonga asim o c'est l'équipe ou l'équipe ma c'est l'équipe non yango tozana ngo ma soni koloba troti mo ibela tendresse mo boulouté vous allez bien na batou ba bonne manière non polémique kokota kutu polémique te po egoliayo kumeka kutu fia polémique te biso basala biso po ba finga biso surtout ba biso to kenda poto na banzela basi te to ba nyama te ba senzi te biso papier kutu bi akoki mzala kisasa te anozela ba mwasa benga kutu mwasa bengi si wana lokwa oloba ba oloba noni ba bosa ni ba oba mama ba bengisa bango oba yaya ba bengisa bango o mibali ba bengisa bango o bana ba bengisa lisumu uti wa est-ce que ba bengisi vie kokodio oh alava rapet trop est-ce que ba bengisi yandimos ko lave zo luganini yo ko za lo lava mais luketu minienge mine balingi ba boma masala na la carte nzoka mia biso
Vraiment, grande maman ya minene na de Londres. Ayi ko msaba bombe. Nazo kama msaba bombe, mosa ngona nkoto zo mama baso. Esprit à poto vérité kaka. Esprit à poto. Nako bosa na te masa na ngai Alain Django le roi de Chicago, Papy James le plafond de Genève, Eric Malembe le mannequin de Genève, Maron de Luz, Pichu Brada maso akata biso cheve tipi sizo ezo senga mapamboli na mutu wa mutu, Kenzo Kedos venanga Adjani Limiera bana mbinza, venangai Gabin Tokodi na kati ya Allemagne, mobali ya Janine Tokodi moto Japon et Gumba Melaka. Donc baza moi trop mère Florence oya King Kester atikela biso maman na prince Florence Bado la reine de fleurs. Tozana yo masa na ngai oyo a contrôler la forme na ngana kata France. Vous comprenez? Donc yé Jomata Masikini moninga na ngai ya elamba disha kalambi ya Gifukia di Betty Mayemba bato bena tozala kana bango anytime petit na nga Igor 2 minutes on a petit idéologie akobunga raté donc petit à parler malgré comment on est trop caillou mais vie en or eza bongo Duche Kapanga ya Mimi nani soute mutunu ya théâtre dans l'obité Fiston Saï Mavinga les patrons l'a dit Sobenzongo V12 Bijou la reine pire petit à parler ya fachaka soto kutanité petit nanga propre jolie Yasmine Fatou Kayembe Suzy Bantu masa nanga bina ba tutu ya théâtre vie ya Queen Mada Miraesa et Bakata Vimbo petit nanga Gabriela nani susu oh petit nanga Joël Katia Coco Nangola nani le susu petit nanga nana Pita Badiama na Belgique venanga Ilombe Sukari Bodo Papa Masumu Mama Alinga Mama Bomengo Mama Mabele Papa Sonzo Papa Kwedi Pirvier on a na Pirvier ngai veona na osani mpona vie na osani na osenga ka ba Isabelle na ba Rita na ba maître Jean-Michel bachanga poa po soki na kebongo na lobby na pesi ba vie cadeau te ba koya olokanga mabe en tout cas batutu batikali to boka bango tana ba émission mususu Maman Marthe voisine nanga Maman Marthe Maman na Tizia wana pena ba mère soki moi mutu ekrake na kenda côté wana moi café bongo pire petit à parler petit to tikela brassard Irsil peshanga mu pesha moninga ya Bekam Sila to tikela e brassard oh yozo luka problème otu na nini oh na uto tinde kutu na pa na mboka bagogo aki kuna beti ba petiona to mona ka wana ya banwaro na to lula ka baloba angla beti bangwa zongi mu pesha sakana ko lobelo mo ya to comme vraiment la souka ezaki bongo de Londres biso tozo insister kaka le de Chikapa beauté naturelle ah bongo mutaleki ba commander tout na beauté ya ndimos achali bu manger wana sina boka ki wana ba jeune frère na ngai donc tout yo soka to ato oh modero la Firenze batutu bakoma kolia na petit ya modero soko za na petit to kanisi kaka po modero bazaki kokola chez bango soki osali eloko ole ba peso punition ba beta ote ba soko kolia lelo na modero yo moko bando lelo ebiki no kolala mia po degré au katelo ba gam degré ko niatelo ba gam yo moko munika ke no dongi vome kutu ba fuka obi beblo msola ba cheba bouchon fukami to ba cheba loso fukami vome ba peso punition na ke olia na modero. Merci beaucoup. Plaisir aux aïe biso yamba yo. Baki bato belé vraiment ba boaki bangote be monsieur zana le belé azani na kin. Bangi c'est comment na ngwa ofele ba futa asute. Donc to comment oboka on par reconnaissance que ça la bien. Nako obosa na te mère na nga oya yambanga na pota sa omema na ba restaurant malgré zo sengalar na ya mwana na ye obalinga ba melaye mesi bazongisi merci ko ya gobelisha mfumo forme merci ko yaza otindela biso ba ketchup na kote omona tindi na lembo ke ozwa merci ko ya gobelisha na leki na fifi la millionnaire
oye pena azana bandako koleka na mindele bandako ezana ba jacuzzi Fifi la millionnaire. Merci beaucoup. Nga pesi merci belé na ya na nga Fede Manto. Vie na nga conseil ka ngai titi le valo mfumo mputu na kumu ya pap ya mère mère soki kombo bosani kombo ke ya to comme na suka to na simaton na pesi merci na Fede Manto et puis bon retour au pays ya vraiment ya Fede Manto flat hôtel fédéral vraiment fédéral flat hôtel fédéral na ma campagne. En tout cas, Ayoki Yango, merci beaucoup na grande Zoko na Nyon Sozo apporté pour na biso. Merci. En tout cas, on va comprendre babi ki amusala na yo. Merci na Mana Fani na Ilia Kabo. Claude Mbayabo, merci beaucoup. Na Jogo na biso. Jogo na biso na Kenya, Londonais na Kenya, merci beaucoup. Biram Mangabo et Célé Dubois na Londres. Yana nga papi Jezi na Londres. Bandoko na nga soba na Londres na pesi minombote. Et grande Zoko na Belgique. Zino Lukuni na Paris. Merci beaucoup na Hervé Lola. Aosa mamnyo so mikolo en tout cas. Merci na Bino Boza vraiment fidèle na image à Congo surtout na Ngamoko. Merci Ebele. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point et pas ya la patronne, hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, combo monsieur vous avez un yoki en obo, santineti, ba au fin d'ailleurs. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a un côté dans site, nous découvrir la merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika na ibiso ok, ma solo ya bien. Donc, image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na paye bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasatara bino yo so bondimi yango pour la production na bino. Oh, nanga ki film moko boye, oh théâtre moko boye. Équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille. Équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bosala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Kongo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki to tiongo na net te o rejoindre na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka.